La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour à tous, bonjour bandeko nyonso o bolandaka bongo, Irsil Botelwa TV, mbote bandeko nyonso o bolandaka biso, mbote de partout oyo bozali. Bandeko nanga kaka na système bien na bato balandaka Irsil Botelwa TV, boyebi ke awa toyaka toujours na ba nouvelle. Alors na pesi mbote na bandeko nyonso o vraiment bolandaka biso de partout o bozali, ba mbote na bino nzamba lola a bombelanga bino, nga lobaka toujours nzamba bomba bino po sans bino mawa plein. Alors bonjour bonsoir yango e dépendaka mingi ero kolanda biso, donc ero oyo kolanda Irsil Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Alors bandeko nanga lelo to ekolobela likambo ya papa na biso Denis Ngonde. Toyebi papa Denis Ngonde azali musicien gospel, azali musicien oyo ayembaka banzembo nzambe, azali oyo vraiment ayembelaka tata nzambe. Alors internet eza ya kozika, internet eza tombe, internet ba photo ekezongi, internet ba video ekezongi, internet makamba mabe eke ezongi. Alors lelo Irsil Botelwa TV aye na moi explication par rapport ya makambo oyo banu Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Oyo tozoka na internet pour na papa na biso Denis Ngonde. Alors bandeko, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, donc partagez biso partout, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez vraiment partout ici kanyoso oyo et zwami bino. En tout cas, tant que le partager, tant que le partager partout, tout le bagango vraiment avec plaisir pour te dire que bandeko belé boza awa bo partageaka ba émission na biso. Alors ceux que ebi mdenga ko partager te kaka ici kozali ozomona directement car ndengo zotala biso bo na place oyo bakomi partager. Alors au kofina kaka place wana soki au fini place bakomi partager yo moko okomona ekomema yo directement na Facebook, ekomema yo directement na Messenger, ekomema yo directement na WhatsApp, donc ekomema yo partout oyo yo omonike okozala libre ya ko partager okoki ko partager na yo.
bandeko na nga na ndenge moko ya bien, bandeko na nga na ndenge moko ya kitoko, bandeko na nga na ndenge moko ya malamu. Tangu osabone na chaîne na biso kobosana te, cliquez sur la cloche des notifications. Kobosana te, ko aimer, kobosana te, ko s'abonner. Donc, tango s'abonner, cliquez sur la cloche des notifications pour que prochainement, tango Irsil Botelo TV akoyana ba analyse na ye ekomela yo esika nyonso o kozala. Lelo te kolobela likamba papa na biso Denis Ngonde. Parfois bato batalaka internet bayebaka te ke même ba musicien gospel na biso balaka na ba vie privée. Parfois bato batalaka internet bayebaka te ke même ba musicien gospel na biso balaka na basi, soki baza ya basi balaka na mibali, soki baza ya mibali balaka na basi, balaka na ba makambu nyonso. Ba musicien bato balandaka internet, bato batalaka biso, bandeko na biso ba congolais ebele bayebaka eloko wana te ke même ba musicien kaka o batalaka biso balaka pe na bana, balaka pe na ba vie na bango privé. Papa na biso Denis Ngonde autaki kobalisa mwana. Eza yete mutabali ndenge batu bazo loba, ndenge batu bazo finga, ndenge batu bazo traiter ye na bandenge nyonso. Alors ce qui Irsil Botelo TV lelo liboso na bino a préféré aya kolobela papa Denis Ngonde, c'est parce que ba injure otomoni ba mafinga otomoni na internet eza ebele. Ba mafinga o batu ba fingi na internet eza vraiment ebele. Yango bomoni Irsil Botelo TV a poni kaka papa na biso Denis Ngonde poto ya kolobela likambo oyo. Bomoni photo on a tieli bino na si. Photo on a tie papa Denis Ngonde asimbi mwasi na mwana na ye. Na sur photo wana ezape na miniature nanga kaka esika bouti kolanda kuna na sur ezape na miniature nangai. Nasi bomoni bino moko miniature na tieli bino moko bomoni ke papa na biso Denis Ngonde azana mwana mwasi wana oyo asimbi ye na lipeka. Alors comme peuple congolais bayebaka ke soki mobali asimbi mwasi na lipeka seke mwana mwasi wana aza mwasi na ye. Soki mobali asali boye seke mwasi na ye. Alors publication au papa biso Denis Ngonde ataki na page na ye eboti ba polémique, eboti mafinga na Facebook, eboti vraiment makambo ebele. Alors to mekoli un peu koya nango liboso na bino poto ya na explication claire kaka ndenge ezalaka. Yango vraiment bomoni Irsil Botelo TV tina oyo atrouvaki azwa photo oyo ayela bino explication par rapport ya bato bazo komela biso, par rapport ya bato bazo tuna likambo yango est-ce que eza ya solo to eza ya lukuta, par rapport ya bato yo bazo luka bayeba soki likambo yango eza nini. Bandeko bomoni ndenge tozalaka boye, mutu na mutu azalaka na bavi na ye, mutu na mutu aza na bana na ye, mutu na mutu aza na libota na ye, aza na bomoi na ye, mutu na mutu aza pe na baprive na ye. Yango bomona nga na yebisaka bino toujours nde balaka boye bino bokanisaka kaka te ndenge aza star boye po bazaka ba star. Bino bomona ka ande baza boye bana eloko sala te ate eloko sala eza te soka asel atie mwa fota mwasi boye seke mwasi na ye soka atie mwa fota mobali boye seke mobali ne soka sali boye. No, ba star na bandenge na bango, bana ba droit pe ya kosala ba publication nyonso o bango balingi. Mais eloko o biso toyeba te, papa Denis Ngonde aza mwana mukiete esi akolisa bana. Oya bali ya mwasi oyo internet boye kopesa yebe exemple papa ya Matu Samuel okokoma Matu Samuel okokoma boye. Eza mwasi ya Denis Ngonde te, eza mwana ya papa Denis Ngonde. Donc papa na biso Denis Ngonde obozo mona abalisi deja mwana na ye. Et là que aza mukolo aza mwana mukete. Et en plus liko nango aza serviteur de Dieu. Yango bomona na mboka na biso yana ba congolais ebele ba vie et marcher bien. Pourquoi? Parce que toela kosakana na basala nzambe. Toela kosakana na basala nzambe. Musala nzamba azaka mutu akosakanela te. Bino bokanisi ke Denis Ngonde divorcé na mwasi na ye ake kobala internet eyeba nyonso wana te, internet ekoyeba.
soki ezaki papa Denis Ngonda aboyaki mwasi na ye mpo kaka ekobala mwana mwasi o internet mobimba elingaki eyeba internet mobimba elingaki eyeba me bolobi na papa bato mabe bokomonte mabe bofinga bokeme musika ya ofinga me ka papa bozofinga abalisi mwana na ye ahonore combien de jeunes filles oyo baosala soni ya famille combien de jeunes filles oyo bamema soni na bandako na bango baoyo bamemela bapapa na mama basoni combien de donc combien de bana basi combien de jeunes filles mais moi oyo quand même ahonore papa na ye soki boyebi likambo te nga loba toujours soki oyebi na o likambo te omoni batie foto moko boye omoni likambo moko boye avant oya kofinga avant oya koloba avant oya kobimisa meme makambo ofale pa yo obimisa meka okomanta na bacommentaire bo explike nga eza nini kongola azalaka ne partout kongola azalaka ne na explication apesa motu nyonso meme likambo wana ya ye te meme likambo wana kuta yebi yango bien te mais ntango okomi deja nazoluka kaka explication ntango yo okomi deja boexplike nga boyebisa nga nini elekawa omona mutu tu akoexplike na yo na place boya okoma babikomakoma na place mutu ozwa temps otali pena foto boye ozwinoka temps okomi bikomakoma olobi bilobaloba osumukisi motema na opamba osumukisi motema no pour rien otuni te oyebi te qu'est-ce qui se passe oyebi te problème yango eza nini omoni kaka moto asimbi motu na lipeka tie foto bobandi koloba babikomela sikoyo soki eza mwana na ye eske akosimba mwana na lipeka bongo oui c'est pas mal eza mabe te c'est sa fille asimbi ye na lipeka eza mabe te mwana na ye abalisi mwana eske boyebi esengo aza nango ya obalisa eske boyebi esengo no parents azaka nango so abalisi mwana pardon boyebi esengo papa azaka nango soki abalisi mwana ne ya mwasi tomona biso moko éducation ya bajeune fille ndenge ezaleli tozomona biso moko bana basi comportement ya bana basi tomona biso moko bana basi bazokohonore bafamille te combien de filles oyo bazokohonore bafamille na bango te combien mais lelo quand même so mwana honore yo parent ahonore yo na libala ezalaka eloko aventure te soki mwana honore yo tant que parent mwana honore yo abali alongoli yo soni ezoloka liseki te bandeko na nga mosusu bino bozwa ngo liseki mpona bobalisa te na bobala te na motu moko abimeli epa na bino te bomona ngo baaventure bofinga bozoya kofinga yo Denis Ngonde yo okebala boye ezaka bavie privé na bango moko même soki ezaki abalaki eza vie privé na bango eza vie privée na biso te soki abalaki vie na bango eske eza vie na biso mais toye tolobi ba n'importe quoi tolobi omona mutu mosusu azoloba azogangela ye omona mutu mosusu azokoma apréféré na ye na photo a profil na ye ayebi nete ke commentaire na nga oyo ekoki mpe koattire mutu ayebi na ye te ke commentaire na nga oyo ekoki mpe koattire mutu aklike na profil na nga tala nga ere mo ekamusanga okota na bacommentaire ya mutu ayendeka akofinga mais soki oklike foto na ye omoni otalobi me mutu akoya ofinga ndeni soki otali ozomona apparence na ye eza bongo te bobebisa baapparence na bino wana apparence moko abi ozokoapparaître bien mais so moto akoti kati na immaturité.com buzoba na buzoba eza bongo te papa bato oyo alakisi bino ata mwasi te oyo abimi ata na mwasi na internet talobake mwasi ye yo
banda vanda na ye banda bavanda na bango baotala vie na bana na ye bazotala vie nini ekoya liboso. Mais Congolais eza pasi pe mawa, eza pasi pe mawa. Bato mosusu omonaka boye omoni mutu atie foto na yo komante ofingi olobi mabe, me yeba ke mutu wana aomonaka bacommentaire na bino. Nga aloba tous les commentaires botiaka même awa na Irsil Botelo TV boyeba ke soki seke tolobelaki Star, tolobeli Cardozo, tolobeli Baby, tolobeli soki mutu nyonso tokolobela wana boyeba ke akomona bacommentaire na bino po aokota otanga. Et ça fait mal au cœur. Nande toyaka au commentaire ko fingaka na ba photo na biso. Deningonda za mwana mkiete. Aza mutu alelo te. Aza mutu alelo te. D'ailleurs, na babuzo ba nyonso ebimaka na internet po na ba pasteur. O abima kibo asala kibo. Deningondi mutu amtana buzo bane. Me papa azaka na musika. À part makambo touta koyoka aya majabu utaki ko se passer dernièrement awa ndenga bande ko senga ba réclamation ba droit d'auteur ba nzembo na c'est normal. Et puis tu as comme mona yemo ko akota ki yemo ko en personne ayaki na majabu pa yembaki ti ambiance pe salemi. Mais tala nazo yebisa bino peuple congolais motema mabe boza kaka wana ko finga ko loba ko eza vraiment kitoko te bande konanga. Alors na jija ki pena bona ila bino photo ona ya ko sala discussion awa elongo na bino to ya to solo la likambo oyo po e komi too much eza vraiment kitoko te bozo komi ko juger batu même na ba photo boromona mutatie photo mo beboye bo bandi ko finga sans pourtant boye ba problème ni o ba photo wana. Alors on appelle bino merci mingi bato bolandaka Irsil Botelo TV, merci vraiment esika nyonso o bozali na yela ki bino message o pona ko signaler na bato nyonso papa na biso Deningonde auti ko balisa mwana na ye ezali nango mwasi na yete. Donc eza mwasi na yete ndenge ba imagination na bino ezali eza mwasi na yete eza bongo mwana na ye. Donc abalisi vraiment mwana na ye ya mwasi bino mo boyebi esengo oyo ezalaka na okozana ngo mukolo ko balisa mwana na yo. Donc bino boyebi esengo o ba parents ba yo kaka esengo oyo parents nyonso ayokaka pona obalisa mwana na ye. Alors papa Deningonde félicitations okolisi mwana na yo kati na bonzambe okolisi mwana na na limemi ya nyonso lelo mwana yebi nzambe mwana yeyo azuli bala abali en tout cas nzamba lola azala elongo na yo azala vraiment elongo na wabatela yo to souhaito ming longue vie et puis courage na nyonso to yoka to souhaito vraiment longue vie nzambe a pambola yo. Ndeko koti na Irsil Botelo TV si c'est la première fois so zamba no pene liboso o visiter biso en tout cas ndeko nanga ko bima bongo te sans que o s'abonner. Tango so s'abonner ko bossa na te cliquer sur la cloche de notification. Alors ko bossa na te vraiment ko cliquer sur la cloche de notification. Alors bandeko nanga na banzinga na bino to suki awa. Alors partagez biso partout quand dans lubara ou partagez et au sala malamu mingi. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sala kitoko makasi. To monani à la prochaine occasion ce qui est masi à zongité. Partagez-les na Facebook, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez-les vraiment partout. Bisous, bye. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme
na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladi ya tension diabète AVC to pe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.